Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai mbote la grande famille ya ba congolais mbote bino batu bolinganaka parce que il faut quand même te changer ba makambo yo ba congolais balinganaka te mbote pa na bino batu bolinganaka génération ya bato balinganaka le moment est venu ya biso kotia fente entre ba congolais ya mitema malamu o balinganaka na ba congolais ya nzembo ke ba congolais balinganaka te totika bango mupanzi parce que ezaka kolobate il faut pe ko sala système na biso nde yango wana kolobaka kate zaka ko sala to kobeta masolo bande konanga ya procès marathon ya audience marathon ya lobby oyo bandaki ba 9h ya Kinshasa yeko si la 23h moins masolo na de pité toko beta masolo bande konangai na bande ko oyangai na oyo tali covid-19 na ndenge nini tomoni sangwe panzani batu balobike te basi bandimi protocole ya docteur Jérôme ainsi de suite masolo toko beta masolo ya spoliation ya ba site ya ba site agricole na Kinshasa pendant que toko vanda mikolonio se toko luka kolia pondu nanga ingai na matembele mais ba site agricole eko kende il y en a 26 sur la ville de Kinshasa masolo toko tobeta masolo nini lisusu bande konanga insécurité na est kuna na Ituri Fatou Bensouda la CPI alerte bakaya violation des droits de l'homme ezali komatakuna eza masolo tokobeta bande konangai topesani tosali banalize topesani basango système kaka ya 50 secondes utindi audio nayo ekozala na facilité ya koleka mukolo otozwaka ba audio bande ko mususu na koloba pona o etali groupe WhatsApp ba mususu bako komela biso na ba message normal message normal wana ozo komela biso za na WhatsApp te ozo koma na WhatsApp nde tokota la possibilité ya kokotsa yo na groupe ba mususu pe bazo koma même avec un numéro masqué ba komi to éviter toko dénicher numéro ndenge nini ça pose problème ba mususu bazo koma ça non ezaka ki kotsanga na groupe bon c'est un peu compliqué je sais que batunio sote mutu ba okota et j'insiste encore je fais le constat ce matin tangu bozana masolo na bino ya privé s'il vous plaît allez en privé deuxièmement ozotia ba autocollant tozana posa ya ba autocollant wanate je vous ai dit que le groupe WhatsApp que nous créons est un groupe ya makambo sérieux wana tozoloba parce que tokobanda ko tamiser tokobanda ko élaguer petit à petit ba tu bozwa biso mabete quand nous constatons que ozana lignité eza cadre ya échange na réflexion ozana opinion par rapport ya dossier boyeleki opesi yango wana ozana information ya sika opesi yango wana ozana likanisi na oyo tokosala opesi yango wana eza place ya kokende na ba considération tribalo ethnique te vous donnez l'audace quand vous donnez l'audace de commencer à écrire là sur le groupe en tout cas je suis désolé et si ça se répète on sera obligé ya ko déconnecter bino pour que bokende ko beta masolo na bino na ba inbox ce qui est privé on va na inbox même au etalinga si vous estimez que eza privé kende na inbox okomelinga je pense que mise au point wana eza moins avertissement tozotal eza cadre ya réflexion eza cadre ni ya tribalisme te ni ya makambu ya ethnie ya kebokende koloba oyo azande konanga oyo biso tozakuna te là nous sommes une famille s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne mettez pas n'importe quoi na groupe 1 ce que ozana likamba kolobate otika likali ce qui bolamuki na tongo boko pesa na bino bambote ainsi de suite ça va ça nous montre que toza quand même une même famille nazo banda na makambu ya protocole bande konangai makambu ya protocole oyo boyoki protocole ya docteur Jérôme bandimi yango na Congo jusque là non il y a eu 5 protocoles ba ça qui biso ke ba congolais ba proposer 5 protocoles o bazali ko étudier nanu batala ndenge nini ya kosala yango ce n'est qu'après nde bakokota na étape ya essai clinique
C'est ça. Onyon soba koloba ezaya lokuta. Lobby maman moko abenyi na Londres, si je ne m'abuse pas, na UK. Alobi nanga kende kwa Eliezer bakangi journaliste moko parce que ça la kabe mission na Honoré Ngwanda bakangi kuna Azaria sakangi sie na lobi maman journaliste ango nini apesinga kombo ya journaliste moko na lobi awata lisolo ya journaliste bakangi zate bozela na verifier na chaîne ango bino bolobi ki asalaka na benga kuna azana ye eloko ngai na telemelaka batu eloko des fois etanga en conflit na batu misusu eza lokuta. Je suis allergique na makambo lokuta. Les succès on peut le faire sans kokosa. Oui, nous avons appris que Azaria sakangisa ki mutu, mais mutuana il semblerait qu'il n'est pas journaliste. Je suis en train de mener les enquêtes na kopesa bino kombo ya mutuango. To lobaka mikolo nyonso. Ici c'est la responsabilité. Awa to chaka biloko ya ndengo anate. Aweza kolobana kosala na kozala exemplaire modèle. On doit prêcher par l'exemple. Eza likambuana na kokaki kobosana kwa borde yango na kopesa nazo lukela bino kombo ya nani oyo balobi Azaria sakangisi pona ndenge azaki soki ko incriminer dans le média quelque chose comme ça. J'ai suivi la vidéo que maman watsela kinga geza yango. Toko vérifier pe toko pesa bino information yango. Mais eloko ngana boyaka na lingaka te c'est chercher à se victimiser. Parce que koluka ko se victimiser batu bako kosa batu. Nalobaka na bandeko na biso libanda oui boyebi makambu. Bolobaka boyebi makambu ebele. Mais makambu a Congo tango ozanango vérifier quand même botuna kabiso. Pambate mupaya kaka ndamela kamai ekufela mbwa. Masolo na dépité. Masolo na dépité toko lobela makambu ya spoliation ya ba site agricole na Kinshasa. Tozana 26 sites agricoles. Oye pesa kabiso nunda, oye pesa kabiso matembele, oye pesa kabiso ngai bisika batu basala kamusala. Mais ba site wana depuis un certain temps. Et comme objet ya spoliation. Batu tu ba kotala yango. Tokitaka na triangle. Oya côté ya campus triangle wana tokendaka kuna totalisa kabino na ba soda bazakuna kobatela bande konanga toyebaka quand même musala ya mutu na mutu soda musala na ye ezako kende kobatela bilanga ta musala soda ezako kende yake ya conflit bas polier sika moko boy batie bino na manduki bino wana parce que batu oyo bomona ka bayibaka bas poliaka musala na bango ezanini soki alinya yiba bayebaka ce sont les gens bazana stratégie na bango. Il faut avoir moi magistrat akabelie mo ndambu azui moi général akabelie mo ndambu azui moi colonel akabelie mo ndambu atie batu ndengwana pour se sécuriser soit ko sécuriser crime na ye. Mais vous serez coupable parce que beaucoup zala ba complice. Lokola mon général atongi mo ndaku na ye wana to magistrat atongi mo ndaku na ye soki mutu aye masasi ebeti. Tomona yango bande konangai na espace oya hôpital ya Kitambo. Bisika gouvernement, bisika Joseph Kabila la kaka ke akotongela bango morgue ya munene. Lelo banda kwezawan. Luzolo Bambi, alors ministre ya justice, arata kolia masasi esika wan. Lelo ba site agricole nyonso eko kende. Depuis le rapport que nous avons ici, ezaya que depuis sikoyo que Félix Antoine Tshisekedi là, va profiter, va spolier au site agricole, Yanjil, quartier 8, va spolier yango une partie, va spolier na Kisenso, Bambadi, na Bolingo, va spolier Mwandambu kuna, okena monga fula na Lukaya, va spolier kuna, okena Kimanseke, na Mokali, va spolier kuna, bande konangai. Tangu bazo spolier wan. Entre-temps, bako tonga bandaku lobi ba inondation. To utaji ko kende na collègue na Kaloji. Kuna na terre jaune. Ozomona ke esika waneza esika iza bassin ya mai. Mais batu baya batonga. Tangu batongi al inondation.
tango ezali ko inonde ozomituna okobandela wapi okosuka wapi. Mais misala ya batu oyo bavandi na présidence tokoya na makambo ya procès tokota mwa détail to analyser na binuti. Mais musala eza ya kovanda kana bureau te yango zomona ezoswa batu wana musala député te azokita boye ainsi de suite pona nini ezoswa yo. Je suis prêt à démissionner lelo mais natikala en contact avec ce peuple là. Je suis prêt ya kotika ki député natikala en contact na peuple wana. Boni boyko siko kozala un acteur politique eza kozala nini ovandi na bureau bazokatela kayo salut. C'est quoi cette histoire là? On a tellement tenu de discours dans ces pays que ba erreur amike zela to komana na makambu ya procès comme ça to beta masolo mala ba erreur amike wane kokaki ko salema te. Et je comprends pourquoi babanga kakaka bamoni biso babangi bazolenga. Ils savent pourquoi. Masolo na député. Basite wana to koloba. Soki okei okomona ba conseiller oyo ya domaine oyo ba vandi na présidence wana. Baye bakata yango te. Ba vandi na bango ba kozelaka bambongo. Tangu bako profiter bazo spolier biloko wana eke bino bovandi, vous êtes des complices. Ndenge nazo silisa aw tozo kita na Gombe tokende kotala problème ya ndaku ya la police baspolier bakeko tekela batu bazwa la police bakende kotia bango na conteneur. Toko koma na place concession ya lac batia PCR sur le boulevard en diagonale na poste. Total Sabino, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bande konangai. Na lignina rappeler bino discours ya combat na biso. Tolobaka boy tous ces gens bazo yiba mbongo à l'état. Biso lelo na bokonzi, qu'est-ce que nous allons faire? Toko honorer la police et toko tia bango na ba condition ya malamu toko zo bandaku oyo et kokoma ba souciat, c'est notre discours. Et c'est ce que nous avons toujours rêvé. Toko tia la police na ba condition oyo ya muto atali à respecter policier. C'est notre discours. Jamais toko tolérer que lelo Félix Azawana chef de l'État, ce n'est plus Kabila qui est là. Comme les autres croient, bazoka nsakake, non China Rambo, yende mutoazo kamba, ainsi de suite. Maintenant que Kabila n'est plus là, c'est Félix qui est là. Bazote kandaku ya l'État, o ezali ko abriter la police, pour que batinda la police na conteneur, allez te vendre, on est en train de tourner les pouces. Et le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, en charge de l'Intérieur, issu de l'UDPS, Bande Konangai. Makambo, je suis obligé d'en parler comme ça parce que ceux qui tolobi, nandenge ba famille ba lobaka, et que ba yoke libisote, on doit mettre ça sur la place publique. Et tika landengwan. Comment ça va se passer? Félix Antoine Tshisekedi, tango abandi ba action na ye, abanda ki na bakan. Pona kotia l'aise, ba o bazali ko s'occuper na sécurité. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, bazo spolier bisika la police azali. Pour que bacha la police na conteneur. Il faut voyer babande kona biso bozali banana ibisa bino nan. Conteneur eza lokola ba conteneur na bino ya poto wanate bacha toutes les conditions possibles ya muto koti ko vivre. Ezaka na split te, ezaka na eloko te, bakozwa air moko commandant senyi bas benda courant na kamwa singawana avec tout le risque parce que courant wana kamwa singawana ce qui est na conteneur ango, vous voyez les degrés à dégâts. Bakoteka ndaku ya leta nani aza koteka pona mbongo wane sala nini bande konangai que la police oyo aza censé ko sécuriser biso a se retrouver dans les conteneurs. Ceux qui s'occupent à la présidence, je commence par la présidence. Bino batu bozali ko s'occuper na secteur 1. Qu'est-ce que vous avez proposé exactement au chef de l'État par rapport ya état oyo tozomona ba souciat? Qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez proposé par rapport à la mutation
ya ba policier parce que ba policier ba kwa mususu ba kwa ba chef coutumier 12 ans longwaka te amesana na bana quartier azana ba makangu kuna abota bota kuna eloko akosala eloko ezali lisusu te la permutation existe à lisusu te oh kutaka mwa eloko allez sociate bache wana bazwi ba toli soki combien tolango wana bakeko zwa nanda kwa mutu baye wana bache kuna bakomi la police bande kuna ngai. Et là nous sommes à Kinshasa la capitale bongo na Congo profond eza compliqué et ko sala biso pasi mbote na bande ko tu bazana kwilu bande ko nanga ya kwango na kopesa mbote na bande ko na biso tu o bazana kisangani boyo masinga mwambe mbote pae na bino mbote na bande ko bazana irumu bande ko nanga tangu tozo négligé parce que eza la gestion et la police. Le VPM Gilbert Kankonda, Azar Rwandeta, c'est un Congolais. Azapé Moutea FCCT, c'est quelqu'un de l'UDPS. Bino ba collaborateur na ye. Est-ce que beaucoup dit ko talisa ko sala que il ne faut pas boyer kana bureau wana depuis bo vanda. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est là to koma na ba makambo ya procès. Kende kuna ko ka batu nyonso bazo le lanzala. Batu d'abord na ba cabinet. Batu bazo le lanzala. Yo mupaya wano yaki ale tango zo bima bazo landa yo transport finalement au point où to komi même ko banga ko kende na ba bureau pona likambuana. Moi 100 francs oko pesa ta ba personne vivant avec handicap. Oko pesa ta maman oyo avandi na balabala ako souffrir ako senga boy. Il faut que na bureau allez obimisi liso transport bande konanga. Bande konanga. J'ai toujours dit une chose. Nayoka kaposa kobela tango nayoka que le pays n'a pas d'argent. L'argent c'est l'intelligence. Mbongo eza mutu eza bongo. Le pays comme la RDC à cause de la nanzembo wana ya teke le pays n'a pas d'argent, le pays n'a pas d'argent. Mais bambongo wango toyoka audience procès à 100 jours eza nini? Eza makamba mbongo te. Talaba million tozo koma isika wana. Quelle est la politique qu'on a mis en place ne fût que la police to sentir que eloko eza wana? Oui, balobi wana makambo ya police de proximité. Il faut que tu aies la compétence et non que ça la kaka ndengwana. Ezana colonel yazalaki na commune ya Kinshasa Dani Oleko. Atanga biloko na yewana. Mutu nyonso wana Kinshasa yebi ki azana ngo na maîtrise nango. Pas seulement ça, akola na ndaku ya général, azamwana général Jean de Dieu Oleko. J'ai changé un jour avec un général que je pensais peut-être qu'il ne supportait pas le général Jean de Dieu Oleko parce que yende mtu remplacer kaye. Alobi nanga lobi ndeko Eliezer. Parmi ba généraux oyo ba inspiranga na zwaka lokola modèle. Ezaka chuva waka chuvira. Général Jean de Dieu Oleko, général Maele, na général Soki Ilunga, yebsanga 4 personnes. Mais au komona batiki mutu wana azana expertise, azana connaissance na ye, bake kolokota mutu moko boye, batie ye kuna. Bande konanga. Ezo sala biso mabe parce que nous savons qu'est-ce que nous avons promis à ce peuple-là. Les lois que nous faisons, on ne pouvait pas les faire. Tolingaika tozoleka, tout va bien. Nous sommes malam. Mais nous dénonçons parce que il y a des collaborateurs qui sont là, qui ne font rien. Bazali kunaka pona ko bénéficier. Avantage, il y a cause à la membre. Il y a cabinet, il y a chef de l'État, il y a cause à la membre, il y a gouvernement, il y a cause à la membre, il y a cabinet, il y a ministre. C'est tout ce que les gens font. Et ça nous fait mal parce que bisonde toyebi nini tosala na ba risque o tozwa. Tokende siko na masolo ya audience ya lobby. Bande konangai. De 9h à 23h moins. Sur le plan forme nazo kende d'abord. Ba juge wana ba vandi
jusqu'à 20h. Sans Kolia, sans Komela. Le juge président, juge Pierrot, bayele kutumai apembenize yango. Tala degré ya kobanga. Tokomi ko travailler na ba stress. Mboka na biso moko. Parce que ba poison zali. Ba o bazo menacer bazali. Soki botali lisusu. Botala la plupart ya ba témoin ba yaki mutu na mutu azoya na micro na ye na poche. Bako yako chela nga poison. Mboka ivivaka nengwana. Mutu na mutu azoya na micro na ye. Alinyata kopusa na pembeni te. Parce que toyoki ekomi na ba poison mususu ya mupepe. Soki mutu aye alobi pembeni na yo akontamine asa tena munoko. Yango na koloba na bino bande konanga. Soki otali bazo benga ngai tangu audience wane zoleka. Ndeko Eliezer yebisa juge atika kosima masque na kati hawa ainsi de suite parce que nenga zana bagan wana soki za infecté batutu bako batela bako bangela même ba juge wa. Na yebisa kibino ke audience oyo ekozala audience moko historique. Audience oyo ekozala audience pédagogique. Audience oyo ndeko déterminer ce que sera la RDC. Mbala ya liboso na mboka na biso. Un procès et faire défiler ba personnalité tout ya mboka. Na lobi ba personnalité nyonso. O naza député aleki. O ministre aleki. Ba ministre baleki. O général aleki. Donc ba tout ba défiler na procès wan. La République des juges. Boko yoka yango. O docteur allez yakao. Onga nazalaki expert yakawa. Bande konangai état de droit. Ona zomona batu bako sala soki baka ndenge ni ba confusion ngoyo. Batu bazo sala état de droit eza kolobani. Eza kozala na état oyo mutu moko te azali kolo ya mibeko, batu tout d'abord baza égaux devant les lois et que c'est les lois qui parlent. C'est les lois qui agissent et non ba individu. Yango na lobaki na bino tangu na zo félicitaka bandeko nanga ya DGM. C'est le premier service de l'État après départ ya Joseph Kabila. Ezwaki bandage bakangi na misu. Tozo mona batute, tozo mona mibeko, tozo mona l'État. Mutu toi se conformer bisote. Mutu toi se conformer, ça va rester comme ça. Batu misu ko bamboate. Le même magistrat, parce que Félix, ayaki na ba magistrat na poste, azwaki ba combattant a komisi bango ba magistrat, kaka oya kalawana bazalaka. Nde balakisi bino ke un juge libre akoti ko sala makambo ebele. Mais bande ko na biso wana ba vandi toute la journée. Oyebi ke baza makasi hein. Ata ko kende toilette ezate. Ba yeko telema pona 15 minutes. Juge Pierrot, félicitations na équipe na yo. Ba Congolais ba kosambela pona bino pour que nzamba batela bino to mona ndenge makambo ezokende. Ce que nous voulons c'est que les droits et salema, la justice et salema na linyina kota na kati ya ba makambo wangu batu ba défilé parmi batu wana tozana Pierre Kangudia, tozana Thomas Luaka, tozana Yves Moulang, tozana ba Pascal Katanga ba conservateur, tozana ba général Christian Chiwewe, tozana na ba conseiller, les différents conseillers entre autres ba oyo bayaki moi Asumbwa, mais Tokotali Sabino, qu'est-ce que nous avons constaté dans ces procès là? Na ba ministre en fonction ba Molendo Sakombi bazalaki wa na ba ministre oyo bazali susu en fonction te ndenge bomonaki ba bitakwira na ba Yavi Mulangi na ba député oyo bazawana ba députés nationaux comme ba députés provinciaux ba yewan ba Peter Kazadi ba Pierre Kangudia ba yewan mena lingina tali Sabino eloko moko bande konangai na kati ya batutu wana baye lobi na lobaki na bino
soki parmi batu bayebi Vital Kamerhe Bitakwira azana kati. Parmi batu bayebi Bitakwira Vital Kamerhe azana kati. Parmi batu bayebi Vital Kamerhe Pierre Kangoudja azana kati. Nalobi bien, Pierre Kangoudja azana kati. Parmi batu bayebi Pierre Kangoudja Vital Kamerhe azana kati. Donc il faut na clarifier place wana ke bayaya wana bayebani. Botikana na pesa bino merci bino bandeko tu bozana mutema ya kosunga ba personne vulnérable, ba personne avec handicap na ba oyo ba ko souffrir. Mbote na bino. Grâce na bino nde boye bozomona na lupango na biso to la mukaka. Tozo yamba batu ndengwa. Na lobaki na bandeko keizana bandeko mibale batindaki lisungi na bango tozu yango na noté pambate collaborateur na biso abungisaki identité na ye ezosimba te pona kozwa lisungi wana ceux qui bakokota na biso en contact ceux qui ont constaté que ozwaki message à retraité il faut yebaki tozana moins difficulté wana parce que difficulté tozana ngo il suffit seulement kotinda message ceux qui sali 1 heure to fongolité pona to mona ngo comme problème vu le nombre de messages que nous avons. Bao bazaki koloba makambu ya Giovanni yewana quand même toza content pambate pour ça na biso ezaka ya kosunga te pour ça na biso za kopesa bandeko oyo moi sourire bato basekaka te petit na ngai oyo ayaki Christian tala ndenge mutu evimbi tala ba explication ya mama na ye mais mwana wana soki otali peut-être pas na bango asekaka te il a eu la possibilité à koseka parce que azana posa à sentir quand même que il est accepté dans la société. Voilà ce que nous visons pour na ba personne vulnérable. Tangu mutu moko kopesa esengo na mutu moko. Nzamba ko kanisa yo kaka. Nzamba ko kanisa yo kaka. Merci na maman moko abenga kingai. C'est une angolaise. Malobi na ngande ko Eliezer. Na linyo kende ko sungelanga papa moko boyi. Apesinga ba adresse. Merci beaucoup maman. Je suis très content toujours là. Ce qui m'a coté envoyé, token de kosungaye. Ba donner tozanango, mwana wana Giovanni tangu kaka kei, facture ezalaki na se, tolobi ke ba kende kofuta ba matisi lisusu, ba triple facture, oui, ba triple facture. Mwana wana bambana na sa bandi kolela. Po monique espoir na ye, nyonso ekoi na mai. Mais lobi quand même, moi téléphone moi ballon oh batindaki parce que maman na yate kaka ballon bomona ki topesa ki moi lisungi ake bakoka kozala indépendant bakoki koteka moi sourire ye même elongina ya maman na ya mwana bomoni ke komi kokita bande konangai il est important ya botika koloba nangake otika ka makambo zoloba okoti na makambo mususu c'est plus important ka koloba te il faut agir tozo sala ngo pona ko pesa batu moi sourire. Yo kanise za musala député oya kokende kuna parmi les missions de député yangote yango moni bandeko na biso ebele bavani na bango na banda ko bazata kuna te mais biso tolobi musala député za ko servir d'être avec ce peuple là aussi tala neti wenza ya kitambo wenze wana na ba maman baza kuna vous savez mwana mobali c'est encore bien au côté de manayo na mur eh ben au subina yo comme c'est le système ah mais maman akosala banine bazawa na bazwaka ba taxe mais pona ko bongisa toilette problème nous sommes obligés d'aller intervenir là-bas pona ko sauver ba maman wana bazala contaminer na ba maladie to vanda kaka allez wana tolobi te otiki makambo zala kikoloba oui tozolobela makambo ya ba kamera na makambo susu mais yeba ke na vie sungande kona yoa pour que mukolo moko bakanisaka yo tika mutema libanga même pas à travers monsieur Tambu kende kaka ce que osungi mutu moko pese sourire notre objectif est ya kopesa toza content et heureux tangu batwana bazo sentir que nous sommes quand même considérés dans la société on peut faire des lois mais si on n'est pas capable ya ko transformer batwana eza compliqué tangu na aussi lisao na kende wapi na commission PAGT tokende ko débattre loi sur les personnes avec handicap oh badoptaki mais tokende toilette yango mais en attendant l'application sungande kona yoti nazongi siko wana lobi ye azaka ndengo wana ba parenthèse ezo soyo parce que yo linga ko kabate
Boakaka biloko, renyaka na yo, vimbaka lataka bien, fingaka batu, maloba ezala muke kosala ezala ebele. Il n'y a pas de sens à un combat, ce que vous avez bolingo nande konayote, vous avez mouibi. Tu le fais pour te retrouver toi-même un égoïste. Je parlerai de tout ce que je parlerai, je donnerai les informations, oui. Mais ce qui va comprendre, c'est que le socle de tout ça, c'est l'amour. Nyonso tokoloba mutu nyonso akoya kosala le côté. Mutu tango abandi yemo kwa za égoïste alinga kolia na mutu te, alinga kokabela mutu te, il faut yaza la kuna na lola, batu misusu bazana se akabaka kwe isakata mukete. En tout cas, c'est grave. Le combat n'a pas de sens, je l'ai dit. Maman moko abenga kinga lobi alobi ndeko elese. Tozo mona ndenge ozo sala. Siko biloko nyonso bakenda kopesa na église catholique. Bapesa baloso, bapesa banini. Ekenda wapi ezo servir banani. Na lobi nga na ebite. Je ne suis pas dans cette organisation-là. Je me suis résolu à que yamuke tozomona tokendaka topesa bandeko na biso directement. Tokendaka ndengwana. Ndenge tokoloba boyi. Nazana doléance ya ba prêtre moko bazana matete. Aw. Bazolo bananga kendeko Eliezer, ça ne va pas. On doit chercher pour aller là-bas. Ngana sala inventaire te ya biloko ngana mona kite. Ezana batu basala kabilo kapona bamona bango. Ezana batu pe basala kana mutema. Il y a les gens qui ne supportent pas la souffrance des autres. Je dois vous dire merci. Bino bo supporta ka ba souffrance ya bandeko na binote. Ko kabaiza ko zala nangote, ko kabaiza mutema. Ko kabaiza mutema. Merci bandeko nanga nazozonga na procès. Batu wana tangu ba défilé. Qu'est-ce qui s'est dessiné au fur et à mesure avant que toke na makamusus? Et kotalisa que ya liboso na makambu ya 100 jours ya chef de l'État. Tous ceux qui chantent femme, la femme n'a pas été représentée. Bomoni ata mwasi moko kuna. Mais tangu bazo ya kotia ba discours na ba parti politique na bango, mais nous honorons la femme, nous faisons ceci pour la femme. Aucune femme azana katiwana. Ba maman, à quelque chose malheur est bon. Ba épargna kibino ya kokende kosamba na makambo miyibi. Ba épargna kibino. C'est le premier constat. Nazo kota na deuxième constat. Tango zomona bazo évoluer. Ba komi siko na cabinet ya chef de l'État. Deux tendances. Et yekobimawan. D'un côté, ba yekobimake, non, ba o bazobima, ba luba, ba o bazobima, ba to sud Kivu. Donc deux tendances. Nalobi même pas Nord Kivu te. Nalobi baluba na ba to sud Kivu. Les deux tendances se dégagent. Kuna tangu bazoloba. Boyoki avocat de la République. Tango a fait remarquer que muto aza mutu ya UNC, mutu ya boye. Vital Kamerhe a rétorqué. Alobi UDPS, bango soki Hollandi ezaba kazadi ba Marcelin Bilomba. Alobi ba Bilomba banini. Bande konangai, nous devons bannir makambo ndengwala. Et sopi binoti. Comment la sélection bino bokozwaka deux groupes? C'est ces deux groupes-là qui a constitué le cabinet du chef de l'État. Et Zalakata? Il fallait qu'on s'ala tout pour qu'il y ait représentativité dans le cabinet du chef de l'État. Donc, bokozala ba o bazo solola na chiluba pona kotonga batu, ba o bazo solola na kimash pona kotonga batu. Égal combien? Na telemela kamakambu oyo, je comprends pourquoi on ne pouvait pas accepter que moi je puisse m'approcher là. Et Dieu merci, je suis fier que à quelque chose malheur est bon. Mbele mikolo na habite soki na lingana zala wapi. E kozala ba o ba koti balingi batongale, ba koti na chiluba. Oyo balingi batonga ba koti na kimashi. Donc association ya kimashi na chiluba, c'est ça? C'est quand même ridicule et ce n'est pas bon. Nous sommes obligés de dire non là où nous devons dire non. Nous sommes obligés de le dire. Mais nakati wana pe nazotali sabino eloko moko. Biloko ya keso ki bateyo ali, ozwi ba membre ya famille, otie awa, makambu nyonso ezabino. Je suivi et je me suis mis à la place ya VK. Nalobi quand même ezama bea. Omoni
mwana aye wana Soraya, oui, en tant qu'Africain akobenga ye mwana na ye, mais mundele akobenga ye ata mwana na ye mukolo moko te. Ata mukolo moko te akobenga mwana na ye. Soraya ye, madame na ye aye, et puis cousin na ye aye, Masaro. Donc, au komona siko ba kombo ya ba membre ya famille kuna na yoka ki bazotanga siko Justin Kamer. Donc batu bakobanda ko ya ndengwana. Finalement, vous allez vous retrouver toute la famille à la barre. Ezalakate. Ezamalamute. Ezamalamute. Ngana ebi comment les gens fonctionnent. Ngana ebité. Toza ba patron ya Tokomi wapi oyo. Depuis plus de 8 ans. Même pas un individu de ma communauté, Azate. Même pas un individu de ma province, Azate. Et on n'a pas besoin de Kobana Kotuna. Quand on est aux personne avec handicap, Kobana Kotuna, il y a des colonie. Bozomon a degré. Bozomon a degré. Yangotangu boko sala ba makambu. Boye baka que vous servez la République et non ba famille Nabino. Si on a katia ba témoignage wana, bolandi témoignage à Pierre Kangoudia. Tango apesi témoignage na ye, après à lobby quelque part que je suis surpris que Maître Bokolombe me donne une leçon sur l'exécution y a ba dépenses publiques. C'est le monde à l'envers. Eza kolobanini. Maître Bokolombe ozana connaissance te okoti kolobela makambo wana bien que Maître Bokolombe fira amzir ba yepe ko bimisa ye ko mo wana que yepa ki ko sala soki ndenge nini eza ba makambo. Yav aye koloba a expliqué ba makambo. Mais place ya makas ezanini ezatangu bilomba ye contre Veka. Place ya makas eza place ya conservateur. Conservateur aye na tout le courage alobi nazwa ki pression pona kosala ba certificat wa. Tango abandiko loba lobi pression nani tangi batu botala attitude ya conservateur tango abandi. Na tango amoni ministre aye ko se rendre compte que yaza conservateur ministre des affaires foncières aza mutu ya UNC aza chef naye alobi musala na ngai baby. Ndabandiko tatone abandiko mibwaka akende boy akende. Il était déséquilibré au point où tango azolo bapona ba menace asali azongi simalobite na lobaki ba menace wana pona yangote ezalaki pona Jamal. Le procès ya menace. Tolanda ki ne comment quoi lobaki wana. Oya direction générale ya contrôle ya marché public. Alobi wana ke dala. Balobi nanga ke soki na témoigner en faveur de telle ou telle autre partie te ngai bakosala nga mabe. Bande kona ngai. Bokosala batu mabeti wapi. Et la pression ça vient de qui? Ça vient d'où? Na linga ki justice bakoka kobenga batu wana na parti bayo kabango comme ça bazwa batu. Le conservateur a dit que azwa ki pression même et pas ya ministre Molendo Sakombi. Ça c'est ce qu'il a dit avant. Avant qu'il a sentir que Moussala na yeza menacé. Avant de sentir que awana cause un problème. Les témoins, d'autres témoins n'étaient pas libres de témoigner. Yango bilomba lobi ke bado moko bazali banda bazo zelanga. Kuna makambu ya ba diplôme et yekobim. C'est le directeur de cabinet. Directeur de cabinet à lobby c'est le chef de l'État. Ainsi de suite. Bien que Nakatiwana, Vital Kamera a lobby que j'accepterai encore de rester en prison. Je préfère rester en prison, mais préserver le prestige de l'autorité suprême. Après, à lobby, les annotations du chef de l'État, je mourrai avec. Qu'est-ce qu'il a voulu insinuer par ça? Bien que le longana kokufa, Nazaki Kozango et pas Félix, qui est le chef de l'État. Je pense que ce n'est qu'une analyse. Oyo. Ezali ko salema bande konangai na ligne tokosili salkamo lelote pour audience ya sima ezale 11 lobi lisu tokozonge la détail nango ezalaki tellement moulayi que tozo comprendre te conservateur aussi de son côté wapi basi basala certificat d'enregistrement sur un terrain
oyo basali nanu mise en valeur te. Yango alobaki nazwaki pression ya kosala yango. Tango amoni ministre alobi musala na ngai esili. Abandi kolenga bokomona azali lisusu constant te nenga yelaki. Tozwa makambo misusu na procès ya lobi wana bandeko nanga. Jamal azali ko revendiquer 2 hectares oyo batekelaki. Bandeko nanga. Jamal azali libanais, c'est un expatrié. Baterrain wana ba hectare ngo wana bazotekela ye wapi na frontière. Boyo kama kama. Et si kawane eza frontière parce que za kota fleuve. Ata lokoso ngo ya mbongo. Hein? Bozui frontière na bino yo bokoti ko sécuriser. Pas seulement que c'était prohibé à kotonga place wana, mais bazui batekeli mupaya na frontière. Comment vous allez contrôler le mouvement bande konanga? O kindo kité o. O kindo kité. Et ça quand même compliqué zo sala biso passe. Mais eloko musu to yeko découvrir les andengeni. Jamal azolo bela terrain moko ya 700 mètres. O batekaki que basombaki na 20 000 et pas Massaro. Vedette Massaro. 20 000 $ na terrain o wana o ya pembeni ya fleuve côté wana 20 000 $, 700 mètres. Et bibi na munoko nangate munoko wa Jamal. Na ba commune même na ba Kingabwa aw kende na 20 000 $ ota la place okozo. Kende na Mombele na 20 000 $. Kende na Kitambo soki okozo ata esika ya 20 000 $. Quand même c'est compliqué. Deuxième remarque na procès à lobby. Sakombi aye. Aza ministre ya gouvernement Sylvestre Ilunga. A lobby ndenge nini? A lobby que ngai ndenge na zaliawa tangu na sololi na sengi rendez-vous na chef de l'état na kutani na ye na expliquer ye apesinga ba instruction ya kokende kosala nani instruction ya nini na koti kosala sur terrain bande konangai. Finalement Sakombi dépend de qui? Le gouvernement, le chef et le gouvernement, eza Sylvestre Ilunga. Mais oyo, accueilli cause audience n'a pas instruction et pas chef de l'État. Est-ce que nous comprenons le fonctionnement ou yamboka ou? Est-ce qu'on comprend le fonctionnement? Hier, azoaka instruction et pas chef de l'État. Azoaka pas Sylvestre, siko Sylvestre Ilunga na bomo ya Sakombi azanani. Et ça compliqué. Magamboy. Tangu siko baye kobenga vedette ya mama Massaro. Comme na yoka jika lobby. Shangalume Mkingi Daniel. Aye wana alobi aza juriste ndenga lobaki tout et tout. Mais pona kolobaka kamwa likambu ya muke ya préalable oyo azalaki nango. Il est resté accroché sur son papier. Azotanga mungongo ezolenga. Oh, c'est une instruction. Eza eloko mutu akokaki koloba sans ki atanga te, c'est tout ba juriste. Et puis nakati wana alobi ke problème eza yangai. Problème mutu atanga ki kombo ya Soraya ezangai kombo yela kinga. Donc ndenge na lobaka na biro bande kolaka. Tangu bezola la te na ba Facebook na ba WhatsApp. Il faut que tout de moi si na yo azo solola na nani mombali azo solola batu bakomika yo ndenge nini ozana mwasi na ndako ata coup de foudre agoyo balobaka na ya love Soraya pe azaki na poto azaki kotanga azaki ata na Kinshasa te donc yo okolala okolambuka okolala okolota Soraya bande ko na ngai ata coup de foudre ango a coup de foudre ango kozala ndenge nini Yaya na yo bengi papa abali mama yo siko coup de foudre ata yo moko. Ngaita makambo ya procès ya lobi ndenge na yo kiposa koseka. Donc na famille na yo mobimba kombo yakate. Ya mwasi na yo oyo bota na ye kombo yakate. Kombo ezoya ka ya mwana jibe azana poto azotanga. Pardon. Et puis boge osalisa
mukolo wana ozaki pressé ozongi lisusu salisi mikanaka na ye o ngai napesaki identité te bongo kombo na badate de naissance na nyonso oyo mutu apesaki aza nani. Admettons que yo yebi Soraya te Soraya alobi nga na yebi makambo wana te sikoyo nani apesaki identité complète ya Soraya na badate de naissance na ye na âge na ye parce que se trompé te. Bande konanga, vous vous moquez de qui finalement? Vous vous moquez de qui? Heureusement tozana tribunal moko ezomona nezana clairvoyance moko ya kosakana te hein? Ils vont apprécier ndenge président Zolobaka, on va apprécier. Dossier mususu ya vedette ya Moma Masaro oyo alobi boko pe kisanga commenter ngana zo commenter. Dossier mususu alobi mukolo wana kutana kana nani na Jamal photo wana za ya solo tokangaki libanda ngana kenda ko pesa batumbote na présidence. Ah bon? Na présidence oyo 48 barrières pona okoma. Bako cheke yo bako tuna na kati babengi yo Motorola ezolela kaka boye. Tango foro Alpha Play Aigle Tima biloko na bango ezaka ndenge wana. Nzoka ndeza na batu balekaka vert akeko pesa batu mbote na présidence. Aleki na ye vert. Makota kapena na bureau ya yana ete Vital Kamerhe. Donc ayaka kaka pesi batu mbote et puis azongi. Et puis alobi asilisi na zui taxi na ngana ki Masaro bozo saka na banani. Tu nous as présenté le véhicule que yozo tambola na mutuka ya ndenge moko na Félix. Bozo saka na batu pourquoi? Bozo saka na batu pona nini? Ona bimi na zui taxi na nga. Bande konanga ba Congolais. Toza distrait hein? Ou bien bozo landa makambo ngo ndenge zo salim. C'est une façon de se moquer des gens. Parce que na kati wana biso tokoluka tribunal esunga biso bazwaki date de naissance na identité complète ya Soraya ndenge nini pour que batia yango na document batika ko intimider conservateur akobungisa musala na yete toko dénoncer yango awa soki emiki ozomona. Ça c'est la première question. La deuxième question, comment on peut établir un certificat d'enregistrement sur un terrain où basali mise en valeur te? Troisième élément, Masaro quand il sort, il oublie que bon, ngai tokutana ki na sorti hein ndenge nini tonton Jamal et papi Jamal alobaki wana ki aza mi intime ya bana na ye ya lobi ma on n'est pas trop amis alobi affaire gagner ye ba marché belé mais Masaro ndenga zo présenter eza ndenge mususu alobi à travers ye wana Jamal a gagné mbongo ebele bande konangai. On prend les Congolais pour qui? Dans le bino presque tous les marchés na présidence ezaya ba individu moko makambo ba billet bazwa yango avec surfacturation tozo zela boko mape kunati makambo même kokata matiti oyo ba jardinier bango bazwa nyonso bazwa procureur alobeli makambo ya espace nyindu oyo o collaborateur ya mama Mida Sombi yazalika kamu ndambe oyo makambo oyo ngana ebité Marcelin Bilomba lobi bino bozolo bela 57 millions mbongo ebima eza 66 millions 700 bakomi wana moi je suis intellectuel moi j'ai étudié ici biso tozakuna te makambo ya ko étudier soki ndenge biso tozakuna te tozana posa ya mbongo emonana oyo ayibaki mbongo asanza yango la première des choses et puis ba condamner tout simplement. On se plaint, il n'y a pas d'argent. Mboka oyo ekozanga mbongo. RDC ezane longi mboka ekoti kozanga mbongo. C'est quand même compliqué bande konanga. Mais na ligne na sukisa, mais je vais quand même expliquer comment eloko ya muke sur le plan scientifique que je réfléchis à haute voix. Balobi eza programme d'urgence ya chef de l'État. Programme wana ba pesa ngweza programme ya 100 jours. Na lobi 100 jours. 100 jours eza 3 mois. Depuis ba lancer programme wana ti lelo. Tozana 40e jour. Na linyi boyo kanga malamu to réfléchir. Parce qu'il y a des choses ngai tambo. J'avais émis mon avis par rapport à makambo. C'est là que j'avais proposé bakota makambo ya baso de mouton te basala autoroute et kolongwanjili brasserie et keko bimela na kimwenza gare na ba exit ezo bima. Ça va désengorger.
bayokelanga te bake kosala biloko oyo ok balancer programme il y a 100 jours bande konanga na bomoto nyonso okoki ko réfléchir que makambo tu wana balobaka ekokaki kosalema dans 3 mois dans 3 mois ou bien le chef de l'État était piégé par son cabinet. Vous prenez des gens pour qui? J'avais dénoncé le Kowana Nanobi. Nyonso basali. Est-ce que ça les dans 3 mois? Yangon de place nazo pesa Papi Jamal quand même raison. Alors est-il possible de construire 1500 maisons dans 100 jours? Quelque part là il a raison. Même alors, bozo ba montant oyo. Botala soki tokokaki kotonga banda olia kotonga banda ko ya mabaya ya ba carton. Bako kotonga ciment tozana ngwa ofele ba barre de fer ezaliao makamunyo so ezaliao tokotonga banda ko ya kitoko te. Ba soda oyo ba génie civil na banani bazaku na ba soda bango moko ba kokaki bande kona ngai. Avec ça, allez, ba union so ba pesi na Jamal parce que zana ba cop moko Jamal ah même Masaro. Bazo beta monoko. Vous devez faire la différence. Et dans le lupangu o balobaki apesa ki 20 000 na o bakabela ki ale coup de foudre bocha na kombo ya Soraya mpiana mwana jibe mpiana za mutu apasite yo lobi place obota mobota masoki na Bukavu za villageois lokola babiso oye kokoma agombe na gombe ndenge nini yo olingaki ozala walungu na walungu ti olingaki ozala walungu na walungu Bukavu na Bukavu okanisaka. Pendant ce temps ici, bato bazo brûler ba pine na Bukavu, ba pne, bazo brûler ya que tozo réclamer ba libérer caméra ainsi de suite. C'est bien bon. Mais tant que Gombe na Gombe, oya aboy kozala Bukavu na Bukavu, vous comprenez? Boyoka ba mbongo tozo lo. Mais c'est pas possible. Bato wana bazo souffrir kaka. Bango sikoyo nde akobanda ko manipuler to ko utiliser pour des fins politiques yangote. Yangote. Je vais expliquer dans l'obi nazokota un peu sur la dimension scientifique pour réfléchir. Est-ce qu'il y avait urgence ou il y avait nécessité? L'urgence se définit comme quoi? Nazo expliquer bino urgence zanine. On vandi peut-être quand na vandi boye babengi nga nandako. Et pas madame. Yakambangu urgence moko ezaliao. C'est-à-dire ezana problème ou ezo nécessité to intervenir kaka sikoyo. Sinon ekozala catastrophique. Tangu nzela ekatani na niveau ya zappé. Voilà ce qu'on appelle urgence. Parce que mituke kolekate, on doit intervenir maintenant. Le chef de l'État est descendu, va intervenir, bazongi sinzela. C'est ça l'urgence. L'urgence n'est pas confondre avec la nécessité. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas urgent, mon Dieu. Tout ce qu'on a présenté là-bas, est-ce que c'était... Bango wana bazo loba ndenge nini ba élaboraki ba programme ango ya ba 100 jours, bazo sala. Pona o wana. Ok, VK, Vital Kamerhe, wana zobe tatolo. Ye mutu asalaka yango. Papa nangai, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'urgence et la nécessité? Pona kotia mai dans un quartier, eza urgence te, eza nécessité. Tout ce qui est nécessaire n'est pas urgent. Vous prenez des gens pour qui? Vous pensez que bino bokobanaka kokosaka batu modèle wana? Makambu nyonso oyo bokomana 100 jours. Oui, vous avez piégé le chef de l'État. C'est là que je trouve mal qu'il n'y a pas de clairvoyant à la présidence pour les comptes du chef de l'État. Bazate. Nyonso balobaka na 100 jours. Est-ce que ça pouvait se faire dans 3 mois? Lelo tozaka na programme il y a 100 jours. Tokokoma tima kambo abato 5 chantiers. Tozo kende. Et si la kate. Ti manda ekosila. Tozaka na 100 jours. Est-ce que zalaka? On vous a détourné, on vous a roulé, vous avez constaté, vous avez bino ko finga kabato. Eliezer alinga lo banini, alinga salanine. Alinga lo banini. Je parlerai encore et j'agirai. La nécessité, toute nécessité n'est pas urgence. Urgence, c'est intervenir maintenant. Okoka ko intervenir kasiko. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses. Dès lors que la direction générale a contrôle et a marché public, c'est comme ça que ça se prononce, parce que ça pose déjà problème. Ça pose toujours une petite confusion. Ce qui balobi que la procédure n'a pas été respectée, pourquoi vous continuez avec les débats? Et ça les maki de gré à gré wanaka pona batu, va profiter ba ibambong. Nde yango balobi état d'urgence
il faut basala en urgence mbangu bakekuna na makambu ya gré à gré. La procédure n'a pas été respectée. Alors, cette histoire-là, ça retenir. Il n'y a pas que le détournement des deniers publics dans ces procès. Il y a aussi makambo, il y a passation à marché. La procédure n'a pas été respectée. Quand on parle de l'autorité de régulation des marchés publics, qui a mission d'informer, Moussala Nabango Yangoan. Maintenant, on contourne tout le monde. Tout a été bâclé. Et ça, c'est mon côté. Yango Bomona qui papa wana la direction générale, il y a contrôle, il y a marché public à lobby qui est sous menace. Donc, tu peux vivre quand on a menace modèle. On a même entendu, même des commissions sous avocat, ils confondre marché de travaux et marché spéciaux. Ce sont deux choses différentes, maître. Et que c'est ni marché spéciaux et marché de travaux. Et ça, c'est comme balé. Marché spéciaux, oui, les caca de gré à gré parce que, et cause à laquelle l'État l'inga somba manduki, l'État l'inga somba bilo comme moko boy, mais na katiwana, il faut kaka batala, comment ils vont procéder? Et ça passe par le conseil de ministres, messieurs. Et ça simple que ça. Et ça simple que ça. Et na katiwana, ce qui est otali, malamu, batu bazo comprendre te, qu'il y a l'autorité approbatrice. Oyo ezalaka ministre ya budget, premier ministre, na ministre ya tutelle. Oyo babengi autorité approbatrice pona quoi prouver. Oui, bozana société moko boy, ozana DGI, oza soki wapi, olinyo somba babiloko moko boy. Il faudrait que nde place bakale, yo moko ko décider te. Aussi au sali yango, il faut soumettre yango et pas ministre de tutelle. Et le ministre de tutelle, ministre à budget intervient et le premier ministre. Et ça pona magouye ça le matin, ça ne se fait pas. Nyon so baclé, et ça koloba français, j'ai étudié à l'université de Sorbonne, j'ai étudié. Problème est à l'université te. Biso to abambo quartier, villageois. Mais nous comprenons quand même tout moi biloko amike. Et puis na loba kanabino koloba français malamu, et ça koyeba te. Bato baloba français, je sais pas. Yebisa ye ko ma sais pas wana parce que ye abota mana français. Ako komela yo penza je sais pas quoi. En tout cas. Aïe. Bande konanga nasuki sananu awa pona lelo. Masolona de pité parce que makambweza ebele. Boyeba ke to kolandela malembe point par point. Et nous ferons les commentaires, c'est pour aider aussi les tribunaux à comprendre. Nandenga na biso libanda, biso to avocat te, to zaba nanite. Nandenga libanda à comprendre biso. Bande konanga bobo sanate, ozana muke sunga ndeko na yo, posa kopesa. Bande kona biso, oyo surtout ba personne vulnérable, et sengo, muto aseka, moi sourire. Alors, lobi toko kota lisusu esika wana na prometaki na nosaki déjà bino ke toko lobela makambo kibani, to lobela yango lisusu lelo te. Toko zongela peut-être yango lobi to loba yango. Mais boyeba, je suis en train de me concentrer sur le dossier Sassim. Bandeko ya boya ndenge bazo benganga. Tala mupiko ya ba papier nazo tanga kama kamunyoso. Bino boko sakana na batu te, ba peso $100 pona yo osala bandeko na yo mabeto kondima te. Na kolobela dossier ya Sassim, baloba ke bakoya na droit de réponse na bango ti lelo yate. Sassim nazo ze la droit de réponse ti lelo. Nazo zonge la dossier na bino. Bande kwa kibali to solola. Mais il faut voyer que déjà motion question orale avec débat, il y a moi Namboka José Makila sous mandat contre le ministre des Transports et Voies de Communication et le cas qui ba sénateur ba tuni plus de 150 questions. Lelo ministre des Transports azoya kolobela yango tokoyape kolobela yango et de préférence toko zoye moko José Makila et Sabiso parce qu'il peut azalaki ministre des Transports et Voies de Communication. Akoka koye Sabiso qu'est-ce qu'il a fait? Lelo ni nazali ko reprocher mais ba révélation za moi ebele hein na makambu oya Exim Bank Exum ba chino ngo balobaka ni Exum Bank soki makambo bango basala appel d'offre kana ba société ya ba chinois et puis mbongo na bango ka bango moko
ba chinois moyen te lelo bazolo baketo za na nyongo na bango nyongo wango eza ya 1991 donc na 91 to ebite eza ya stade eza ya palais du peuple to ebite soki eza ndenge nini tokoya kolobela makambo wango wana. Voilà bandeko nanga plus 243 998 311 332 masolo na député nako yebisa bino groupe WhatsApp to sala eza na ba principe makambo a privé en privé makambo na groupe WhatsApp na biso wana eza information eza ko vérifier soki ozana ngo pesi ainsi de suite na lobela kibino na koya opesa bino détail o balobi pandeko nanga poto balalisa kanga te o bakangisi journaliste et pas Rubero ezana journaliste mon côté bakangi on va vérifier les noms ya ndeko bakangi pona makambo soki ya ba montage sur les réseaux sociaux contre ye Azarias Rubero je vais vérifier na kopesa bino information tozwa kana bala te tala esengo Giovanni azimo esengo bien que dossier na yesilité Victoria la même chose petit oyo ayachi Christian donc baka ezamo ebele sunga ndeko na yo pesa yesengo ndeko zala malamu koloba ya trop sala keloko mon côté biso to considérer ka bato ndengo wana te botika la brancher sur la même chaîne sur votre compte YouTube Lobilissus. Merci.